Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous. Mais au pire, mais comme il y a barena yo album et bimiro charena quand papa nenge to bota marana maternité yo yebisa maman azobota mwana ke bana nyoso bazota ba versas Active Media chroniqueur ya YouTube bata basita YouTube baza kolela balobi faire go la pesa ba strike ba sanction ba kangi ba YouTube batu ya ba 100 000 abonnés. Active Media ngana sepeli lo faire asali mabe côté artistique pour ba koyele ba osali ba émission mais nga côté musupe na sepeli bino ba journaliste boluka actualité. Active Media Timi mais est-ce prestation ya Koffi Olomide une invitation na pona moni Koffi azaki na taille na ye il fallait pas bengi sa vie koboto la déjà faire micro ezaki déjà koboka ba molili wana faire azoyema me molili ezaki déjà mabe. Active Media na yo président mais bana poto lobela no bana poto ba weli bana poto wana baza bana poto ba jalelo baza bana poto ba yoksa Congo soni baza bana poto o ba kobomisisa yo président. Active Media OK déjà aéroport wana eza na nzili faut batia ngota na matadi. Oui au moins na matadi ne biso to na ba dédouanement ole kozwa avion kitasu nzili to kitimba mona matadi kuna parce que nzela matadi kine lié bana poto ebele. Active Media est-ce que moment où eza priorité ko changer constitution mboka oyo guerre eza la constitution existe kate ba biloko ba osala parlement ça n'existe pas. Active Media bon to kombetaka masolo ya guerre boyete po guerre wana soki to nito silisa ngo lelo to silisa ngo lelo mais soki to nito silisa ngo te ekozalaka be parce que eza na bato mo ba Active Media ba français déjà bangonde baza na sima ya guerre bangonde bazo boma biso eza lokola muto abomaka bana na yo kesu epa na ye. Active Media Kuno les a faute ya gouvernement parce que gouvernement ya na biso à part koyiba ba boulakate ba sala mo ba centre ba petit ba ko la misala mo ba formation ba tinda bango ba bile donc misala ba benga chinois ou tina Chine ye. Active Media Mais parce que caméra sala ba tika ya zone na pouvoir mais bango ba koyiba lisusu pourquoi pas ba mata maman oyo ba tie premier ministre magaza ndi onanga mo Congo ne ba oloba hein mais Mouyibi aza mutu oyo bakozongisa ye à travailler lisu na mboka te. Active Media bonjour bonsoir et voilà l'émission question time l'air des questions en français ngonga mituna na lingala question time eza en anglais question time eza mission na bino oyo etunaka mituna question time eza présenté na ngamoko mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo question time lelo ndenge ezala kaka na melbino lisusu oyo tosalaka ne dio opi mec triple leader oyo tosalaka ne baanalyse ya makambo oyo elekaka na mboka na biso Congo démocratique yango wana omoni mikolo ebele tosali baanalyse te me makambo eleki ebele na mboka na biso voyage ya Félix Tshisekedi nomination ya premier ministre gouverneur ezobima te concert ya Fer Egola bafali pupa nyonso tokolobela yango awa na opimec triple leader nomination ya gouverneur ya basénateur nyonso tokolobela yango awa. Bonjour opimec triple leader. Bonjour mission noka oui donction bonjour As TV bonjour na ba congolais nyonso et puis bonjour na ba abonné à télévision oyo soko za abonné te subscribe déjà subscribe veut dire s'abonner na chaîne oyo pour chaîne oyo nde ezo la biso ba vérité pe mambo kitoko pe ba analyse ya kitoko. Merci de fois de plus ça commence à abonner. Merci ming opi moyena tu na santé ate santé za bien maintenant tu na santé musique kaka santé musique no eza ndenge ni musique ezelengi na bimisi banzemba kitoko koleka ba congolais nyonso ane na ye na rumba raquette et comme souverain kitoko et puis na ye na amapiano ya raquette donc ne toza boye et le bana on fait moko lobi petit nanga to ebite musique après za fo ba tu ba kufa po succès zoma na biso ba congolais bazoka opite ba orate donc na otsenga na ba congolais o ba otala émission oyo bokende na plateforme boyoka musique ya kitoko et puis ba DJ o ba beta na ba bar na ba boîte na ba fête beta HOPYMECK aux la décité vous comprenez et vous a décidé donc non c'est la même que na plateforme nzembo bimaki déjà en tout cas mais donc en tout cas elengine sengo et puis toza pe na clip en Tsakama Debele bimaki OK Tsakama Debele ni yango toza so bobeti opimec Tsakama Desu bozo opimec people opimec people Tsakama Desu no komela bino kombo ya titre ya YouTube na awa bomo nango yango bozo monango
na titre nzembo. Mais opi mekobi ke makambo komi ya barena yo album ebimi ocha arena kan. Papa, ndenge tobotamaka na maternité. Yo oyebisa maman azobota mwana ke bana nyonso bazota ba versas. Vous comprenez? On est à ma congolais, au bateau, délai, mito et salaté. Ba maman nous avons zemi. Est-ce qu'il faut pas laisser ça ban en bloc à griffe? Ba reine est à batouana. Ba n'importe beta ba reine. On combat ta reine, on beta pe musique à bien te. Félix Oisé quoi pe confrère na yo, collègue na yo Yandoule, yé ba reine a obeta le 1er juin mais na une formation, moi on une formation jusqu'à présent t'es qu'à 380 billets. Est-ce que yo pose une formation to au Lobani pour la Oisé? Nous avons informé tout, nous avons informé tout. Parce que c'est courage, aza congolais le rôle ngai, yé pe mon apoto, ba courage à trop biso to tindi les gars batu, o ba ngaka bonne musique. Na ba aza pe ba fanatique na ndeti nga masa nanga, isaka fando, mission na ye, eza Félix Oisé quoi veut, ya na biso ba courage, ba bonne chance, et biso to supporter na musika. Faire go la beta garena na ye, o sala analyse na mo muke kaka, avant to na zaiko na zoya. Te zaiko to zoya. Faire go la beta ki arena ne golobani pour arena pour osaka analyse ya fali ya faire golobani sur le plan artistique sur le plan public en général golobani nanenga ni faire go la asali makambo eta na taille na ye na makambo na ye nanenga ba fanatique ne bazali omoni biso ba congolais to na problème moko to zala nango to lingi ko komisa mutu place o na na comité mais to ninga to komise wana na makasi musique ne abeta ki bien yembaka bien. Faire aza chanteur ya rumba, aza grand chanteur numéro 1 ya rumba o ya Odemba. Na Odemba oko ya faire ete. Yende mtazo kamba musique congolaise na rumba. Mais sur le même imanasile mususu n'est pas ce problème ekomi. En tout cas concert na yeza qui récite pour na ndenge na ba fanatique ne ba bato ba na ocha e poa. Et là on va sali kaka elingaki pesa ba bongo. Merci minanga za bombe to moni ba chroniqueur ya YouTube bata ba site ya YouTube baza kolela balobi faire go la pesa ba strike ba sanction ba kangi ba YouTube ba tu ya ba 100 000 abonnés 200 000 abonnés likolo ya concert à faire go et ça li penza polémique na internet pour na faire go oyo Michel Noka oui donc si Michel Noka za na bo un moto na Nzambe à part wana za artiste et musicien. Merci. Donc ata sali émission te a Rosala. Ba journaliste ba makiona pas on a problème na ba no ba chroniqueur na ba journaliste ouais lelo ya sikoyo vous comprenez ngana sepele le faire asali mabe côté artistique pour ba yele ba sali ba émission mais nga côté musupe na sepeli bino ba journaliste boluka actualité triple leader ye abimisi ba aso bimisa banzembo bino bolingi bo kende déjà le aussi salama siko bokutani nango ngana sepeli asali bino bien. Ne bakangi ba chaîne na bino ba retirer banana na bino ba mawelisa biso ba musicien biso ye mais zo pour ma promotion artiste papa ba azana ba golwa na yeti bana ba golwa c'est pas toi lobela ka mingi ba journaliste sur internet ba golwa asi ba komi déjà bazo kebisa pe bazo bangisa ba journaliste oya ko meka na leader na biso boye omoni problème na biso ezali musicien na biso faire gola il faut ayeba que musique na ye eza ba congolais. Azo linga koma international maintenant na comité ba congolais bango ka ba bundela e bango ka ba sa mais tango fallait bimisa ki banzembo ba luka ba vidéo fallait ça ba to ba filma ki na ba phone na fallait baza na ba image ya qualité siko yo pe oza na ba image ya qualité siko oui ba longoli yango te ba longoli te pona nini bango ba senga ki o ba te ba ta faire mutu ba sengi ba longo ba concert yango eza ouais ba concert yango eza siko bango lokola balandaka mutu ona sima lokola basala ya mamalinga basala lokola mutu tango ekoyebisa bango ke po bafoti omoni banze concert wana eza na bafoti ebele normalement ndenge ezalaka soki obeti fe kota babongisa balongola mpasa bafoti sinon abaza na raison kolongola yango parce que na rumba faire azoyemba bien mais ntango ezokoma français na anglais papa en tout cas ndeko fo ayekola ezokritike te mpona koyeba petit baye baloba ocomprendre na français ayembi babe na français na anglais kutu tokolbeta te po moto ayemba rumba rakete moko triple leader. Merci mingi mais est-ce que prestation ya Koffi Olomide une invitation na pona moni Koffi azaki na taille na ye il fallait pas bengisa vie obotola déjà faire micro ezaki déjà oboka ba molili wana pera zoyemba me molili ezaki déjà mabe vous comprenez et puis na ba makambo ya koswa na oyo na zosala interpellation na bandeko bazo kofinga faire so on a problème na artiste faire bo suka na faire
nakomona mwana moko boya maledika zo ya zotanga o mukongo wana tala tango ozofinga bakongo wana ozofinga mbala moko biso nyonso donc tango tozosolola zala na problème na artiste solola mamba artiste zwa bakongo zwa vraiment bakongo tia bango pardon yo chroniqueur to yo journaliste yo mutu amakiona donc soko ozangi eloko kosala koya koloba te mukongo wana awa tobeta mamba bakongo te veut dire musique eza musique soki eza bien eza bien soki eza mabe eza mabe vous comprenez masolo yango wana do awa eza mamba mukongo te eza mamba mungala te eza mamba mushwaili te eza makambo ya bakongole eza pe mamba muluba te do oya koya o mukongo wana yebosala mamute odile na ba triple leader comprendre toza na bakombo na bino boza kofingaka bakongo tozoyeba bino toyeba na bino tocha bino do tango ozofinga bakongo ozomifinga yo moko poko mboko fanda eza Congo bongo to bongo oui eza bongo d'accord mingi alobeza te merci mingi Tony Jakoto na East London alingayeba basango ya Grand Zaiko ya Nyoka Longo et puis petit papo leki ya Nyarkos na Orléans alingi pa Zaiko akobeta na Londres na bosante DJ Serge Bajama bling bling na Mambo DJ Mambo balingi ba Zaiko akoya makama Zaiko eza ndengeni vers ngaya lelo lobby nzili moi gère ezala comprendre moi désert ezali na aéroport lobby moi compte zomi vers déjà na paper zo na buto lelo OK c'est peu longo déjà pour produire à leki na ngai Yannick que j'ai sali en pensant donner ezana nous les a vendredi wana nga mo triple leader na ofungola rumba raquette soki tembe yaka atala yaka otiyoka rumba raquette mais tozui moi arrêter la répétition normalement faut na beta live mais nous arrêter la répétition on ça playback donc vendredi batubaya venyosh lobby na butu le derrière ozala lobby répétition mbala moko ba mise bakoma lobby na limite bako so ba ratata ko répéter mais vendredi nous les ali na clap am grant tozaka am sikate to na opesa yo adresse ko koma wana pour ndeko ba mi un peu koya boya mois avant o ezali sali eza era timing o eza bandula ya série la vivre la musique ateke nous les bandits 2h et 5h te nous les obanda na 18h nous les ebandi ba 22h 23h 0h mwana bendana o eza ndule eza ba salle moko oya sika oyo eza ndeki mona ba yango ba arena et wana kuteleki arena na prestige on eza salle moko ba roi bayaka oya kotala salle ngape na obeta yaka papa mais est-ce qu'il faut on ya pas pesa nga passe kozala lokola ba journaliste ya maki on pas pesa nga passe producteur za leki na ngai mamunde to telemi awa déjà mamunyo soza nango awa alors ndenge na zana opina kozwa passe na kozana tika na sisa pardon problème oboto zo pas à faire parce que ba journaliste oui que journaliste mo na mboko na bane to sala interview lobi na ngaka te faut na changer ba page na nga bado bango balingi fu pito to ta ba tricher to so baba parce que au moniteur ba congolais ba beta musique ya ba view na banani ba somba ba view ba somba ba abonné ba sala ka boye banani boye donc eza na ba journaliste mususu aya ba makiona ba zebele ba journaliste investigateur ba journaliste pakara ba journaliste toki nani ya ba makiona do to senga na bino soko ye eyaka na nani soko za na poso za image solola na producteur moto yebi producteur ngai wale kinanga bo solola déjà siko wana za o eza Zaiko moni Zaiko eza lokola mama ya musique ya ba congolais merci mingi merci papi nimi na asio yoki opi mec a solola na producteur na zo passe na zo bino ba image ya concert pe na zo pe image ya moko opi mec na vieux Jossard merci mingi opi mec makambeleki na banana liboso na président Félix mec na tu na président Félix Tshisekedi a voyagé qui ce que voyage à président Félix Tshisekedi au Rolobanini papa président na miso vous comprenez tant on ya voyager pona mboka to voyager pona yemo ta voyager pona mboka na ndimi ta voyager pona mboka mais ce que voyage wana yo sala analyse ndenge nini ya koya na France parce que bato balobi ke ba français mutu baza sima ba guerre ya ba rwandais ba français mutu bazo soutenir Kagame mais ya kesu ko négocier na bango bato ba sala analyse bato balobi te to ko loba kasoma ngambote ba yebi yango ke eza bongo oui c'est ça vous comprenez mokili mobimba na mondi na ye moko na bato ne ba yebi ke na bisope vous comprenez oui. Donc voyage wana eza na ndinga bien wana ya na benga président na benga ya Félix
mais voyage moko wana eza voyage inutile. Ça n'a rien à voir na biso ba Congolais. Wana ke cop na eza ça n'a rien à voir na biso vraiment. Et ça li passe na makambo yo ba solo kuna en tant que Congolais. Et ça li passe na makambo solo mais vidéo mo zo circuler Kagame nzoka nda tindaki envoyé spécial na ye ba bomaki na Champs-Élysées ton Félix aye ba bimisi pona ko mona vidéo wana to ba photo wana elobe Lionel kotinda envoyé spécial ya Kagame ezolobelanga eloko te. Parce que déjà batou oyo azalaki na bango ba français déjà bango nde baza na sima ya guerre bango nde bazo boma biso eza lokola mutu abomaka bana na yo kesu epa na ye olobi ne d'accord moni ndako na biso zono yango boma biso su bien ni loko yasali yango wana Kagame aze loko te na Union Européenne Kagame aze loko te et pas ba français makambo Congo est-ce que Kagame aya osani na mamna biso ba Congolais bazoka vous comprenez aya na loko aya osala te na moni vidéo wana moi si wana na pour ça asa important te to beta na solo na ye te beta que ça n'est pas piège qui Félix Tshisekedi mais papa avant que comment Félix aya kangi photo na Macron moi ça Macron bien na rafi wana aya abi mais ça qui n'est pas bon ba piège qui est Micho oui kokende déjà zona moi sur na tie pemini boka kokende ka déjà wana France déjà a solo la masolo na soli aza déjà ronk aza président on a lingara minga supporta kai na bunda pona ye na sona pona ye vous comprenez mais eloko oh so les mabe so les bien eza bien ba politiciens congolais ba trahir biso le soki lelo Congo ezo mataté to progresser tes faute ya ba politiciens merci minga za faute ya politicien mais opi mec depuis président Félix apretaki serment to sali 6 mois sans gouvernement pour lobani mais parce que ba sérieux moins sérieux mais opina moni lelo so bimisa biloko te papa o lobi na bimisa nini bandeko bazonyokwama misala ezalaka te nzela ezalaka te mbongo ezotourne te eloko moko ezosala te ye ntango azalaki na opposition ayebaki te ke oyo eza babétise faut atia gouvernement en place misala ebanda kosalama to banda juge na misala raison ni bapesa biso ya guerre wana oyo eza bato bana parlement bana groupes armés kuna bato bana cabinet na ye bana M23 bato atie na ba parlement bana kati ya M23 mais on va sakana na armée papa biso ne toza boye ba Congolais donc bazo sakana na biso na ba politiciens na niveau moko za na idée ya momoni mboka économie de so mboka eza maboko ya ba étranger parce que bato bazo pesa bango access eza kana parce que nde toza boye na kati ya Congo yo toza ngeza leader tango aza faible même mboka kei leader so aza faible leader aza trop faible puisque faible lelo tosoka masola politique tomonaki caméra yibaki mbongo 100 jours azongi ministre économie Félix Tshisekedi a félicité félicitations président Assemblée nationale okoloba nini mpona Vital Kamerhe songi sous na puissance biso vraiment nde toza boye tokotika famille Mobutu na famille Kamerhe na famille Tshisekedi na mokili Kamerhe tango le père akotaki azalaki le fils aye azalaki Tshisekedi lisusu Kamerhe lisusu yango malchance ya nini biso ba Congolais tomema lisumu nini tomema nzambe oya lisumu nini ndengo zo lakisa ke marketé awa vraiment to otambola na comédie na ba fanti oyo eza théâtre et puis eza ba répétition ya ba épisode vous comprenez mais eza répétition ya ba épisode ya théâtre ya politique to zomona parce que tozo yeba déjà avec Kamerhe et le romo marché ezati faut pas prouver biso wrong ba lakisa biso vraiment que te tosali misala bato bakomolongwa libanda tozotonga banzela tozosala tala papa mboka lokola Dubai baza na parlement te baza na nini te baza na leader moko baza na posa ya kotravaye esili soki lelo tongi eloko moko obimisi bamillion eloko wana génération na génération bakosala ekotaka mbongo ete tobeta isola ta ba bridge batonga wana ba 1800 soki combien wana kala ki 1867 ti lelo oyo bakota mbongo nango mais bato lokola Kamerhe bato lokola mboso mususu bahati batata wana bana posa ke azwi ba million na ye akangi na poche na ye akomi na basi soki 8 soki 20 soki 30 soki 40 aosala ba folie na ye donc peuple etali bango te mais sikoyo président papa donc mambo Congo esala mama na pasi
Et ça, vraiment, grand passe, il y a passe. Il y a un abisso Tshisekedi. V. Marambango, yango, vraiment, comment il est président pour la Marambo? Hein? Merci. Pour l'année, il y a abisso Sony Boya. Bisso to bundela rayo ba petit na yo. Merci mingi bino ba petit na bundela kazo sabino Sony. Mais, auti na France, alobi que, en tout cas, il faut changer constitution. Pour constitution des autres bloqués, moi, travailler ça, mais, bah, tu vas télé, mais, alobi que, na campagne, alobi, ma constitution, mais, neni, ma guerre, ma relia, bah, tout social, alobi, il faut changer constitution. Est-ce que, moment où il y a priorité pour changer constitution? Mboga, oh, guerre, la constitution existe à côté. Babylon, au le parlement, ça n'existe pas. Yom, dans un président, dans un garant, nation, soit ma décision, oh, papa, soit ma décision, oh, et dans un avantage, il y a peuple. Côté la caméra était, côté la code ya mesete, côté la bayat était, côté la batouana était. Pour ceux qui ont la bango, c'est aux chef était. Vous comprenez? Si vous avez mukonzi, à solo ya mukonzi, soit ma décision, oh, et dans un avantage, la biso, ma peuple. Pour te progresser. Mboka ningi zani lo mozo marché. Il y a zota la bango parce que ceux qui si mo gouvernement sont bibate po, bazo wele la kokabola bagati. Papa, ne yango tozo loba sikoyo. Kongo ngo ezalaka ya bino, to ya biso nyonso. Nelo na yosanga pasi ezali bande ko na biso baza kuna. Parce que biso nde to salaka awa, mo na biso nike mike to zwaka nde to futaka batu kuna. Ndinela, foto tinda mongo lelo, lo beko tinda simalo beko tinda. Biso nde to liesaka batu akuna. Siko toko continent ngoti kamba ba onyoka meza bana na biso, bakoko na biso. Vous comprenez? Biso toko tika bino te eza nini ya problème nini. Donner ngozana ozande président. Président faut doit décision. Tala ba Dubaï, hein. Dubaï, ceux qui ont boye banga batonga ngote. Yonde mutoza président za garant. Faut un risque. Nengo tozo na France. Nengo zui na France, zui risque des zones zui. Totindi yo tozo yo moko. Zwa décision attaque garant de la nation attaque tata bana. Pour ceux qui lelo esimbité. To Rolanda batu wana te batomino boyoka na kuna bongo bokabola lipa. Mais batu ngo pe possible ozo pe déjà banda kala. Donc caméra ozo umela ndenge mona mobutu. Vous comprenez? Na mobutu donc to sali la calcul. Ba anango yango umeli déjà. Pendant depuis peu mobutu. Vous comprenez? Donc bozo lia rabino na bino sikoyo. Faut décision avantage ya peuple. Tika batu yom doza chef, okolongola bango to kanga bango, toza na posa kutu ya parlement te poto na la guerre. Vous comprenez? Ceux qui toke nango déjà boye, quand ba ok na bon, c'est que 5 ans européen, ya onyo kwa mara ya pasi. Vous comprenez? Ceux qui ont décision ya makasité. Parce que na minute mbo eza na guerre. Mon na guerre. Constitution Parlement wana existe et to na posa na monte. État d'urgence. Vous comprenez? Soit action oyo et vous en avantage na yo na peuple. Bato ba miyibi oyo ba parlementaire wana ne surtout. Ba la pouvoir wana. To bengi bango ba ventiler te. Vous comprenez? Eza copte na bino boyebi mambo sala. Bino ne bo diriger Congo. Biso to ba peuple to tala bino. Si to biso bato poto na mambo to na avantage ni. Avantage ezati. Mais nomination ya maman ministre ya mwana mwasi tango banomaki po nozwaki yango ndenge. Na yokaki déjà si bayiba déjà mbongo. Ne na yokaki. Ye mwana mwasi wana. Ne na yokaki ke bazwaki mo 200 millions mo pesa mobile na. Ne na yoka. Mais faut na vérifier. Vous comprenez? Faut to vérifier. Mais yokaki seke pesa ya solo po na Congo. Bazwaki azaki soki ministre ya azaki ministre ya genre famille bilo mo bongo. Ba ministre soki ya plan soki ya nini wana. Ya plan bilo mo bongo. Bilo mo bongo mbongo moko bimari ebele. Mais na mbongo azaki 200 millions de yoka congolais. Mais derrière mutu so ayibaka zaki. Papa, oyebi ke 1 million ya pamba na 1 million ya pamba. Na 1 million ya pamba. Neti ba biso toza militaire plus entrepreneur so ba pesinga 1 million ya pamba. Na 1 million na longa combien de personnes na balaba. Ba to ebele. Donc, tango bo pesaka, tango bo tanga ba komba ba million ne sa bino ndenge. Bo ibaka santé ba million mbongo ya mboka. 200 millions do okoko tonga banzela otongi ba immeuble opesi batu misala boko sala donc ba industrie mais mutu moko azui 200 millions wana ba lekisi et puis batu wana ka ba yibaka bazaka na pouvoir papa to talaka. Merci mingi opi meki toza ka na politique tozo keneka na politique élection ba gouverneur et salami partout en tout cas mbongo sopami tricherie corruption on a eu au soit qui ont n'engagé. Papa, pour changer ma gouverner, c'est un problème. Le problème, les alliés, c'est qu'il y a au travail, parce que Kinshasa, d'abord, on a dit Kinshasa. Mais bien qu'il y a qui n'engagé,
eloko na lobango bato beso lobi ke mona Kinshasa so lingo baye mona poto ok na Kinshasa ok ko staffer na bar to na terrasse so il pour ça ko sumbana ko suba ndoko baye makasi na lobi na Kinshasa na ba terrasse hein lobi na Kinshasa il faut batelemela na likambo ya wese il faut batonga ba wesa public inanu ebele et puis na Kinshasa to mona batu donc mutu atekaka pondu awa abwaka pondu wana babwaka pondu abwaka ngo pendant etonde ko maboye donc on dirait l'état exact et puis na Kinshasa kuluna na edisio lelo osoke na Brazzaville zaka ndenge ezalaka kala Brazzo kotambola bana tongo 2h 3h 4h 5h du matin eloko ezate mais kuluna mais ko kuluna pe na blame bango te kuluna eza faute ya gouvernement parce que gouvernement ya na biso à part koyiba babulaka te basala mo ba centre ba petit ba ko la misala mo ba formation batinda bango ba bino donc misala bo benga chinois outi na Chine ye ba chinois ba prisonnier ba na Congo donc to comprendre Congo te donner les ana qui ça c'est ça na musala ebele ya kosala faut ba tonga place en formation ba zo ba kuluna wana ba pesa bango ba misala ba même ba wewa faut kosala ba kosala ba bilanga industrie ko pesa bango ba misala et puis salongo et sala banga chaque jour nzamba sala faut salongo et salamaka. Merci mingi faut salongo et salamaka opi tozo kende toujours actualité ça médite chaque nani mais et puis ba gouverneur en majorité bataille des pesa ba gouverneur majorité bataille des pesa en tout cas nazo s'attendre eloko moya malamu ko bima kuna ezati opi ba uti ko iba 400 millions so ibo moni lelo tozo pour la 400 millions nani muta ba forage Nicolas Kazadi aibi 400 millions ba lampadaire ya ba mina na ba forage y compris yena ngobila na Madou Djabi o abetaki ba wenge na stade siko ton yoyoki attaque analyste mwana mboka ba ibi 400 millions mais Nicolas Kazadi azo sécurité te azo interpellé te avant dina ekimia ngobila za ko sécurité te pona yo attaque congolais pe analyste kolobani papa bazozo babiso do joana ba eki na betsa wenge pour coopération ezalaki déjà po babimisa ye basala boye bazongisa boye po babenda yango ozomona baza na kati ya kopa 400 millions donc en tout cas niveau bozozo babiso Gentili Ngobila 400 millions bon siko condamné de mort koboma condamné de mort ngo babanango ka wana babaki pona ba traître kuna na guerre te papa muyibi bokangi bokati maboko batu ba monde bosiko me batu bakonye koyiba monta ba yibi eza likolo trop soki que mec na expliquer on a ça qui calcule avant loba 400 millions ba yibi et ko somba 16 drones ya sika na komba Ankishi na Turquie ndenge Burkina Faso sombi 400 millions ba yibi et ko former 100 000 commandos donc 20 bataillons bataillons qui ont 5 000 commandos donc avec 400 millions on va former 20 bataillons et comme ça là 100 000 avec 400 millions au bayibi bakoki kotonga 2000 ça na 2 millions bakoki kotonga à peu près 200 000 kilomètres de route donc 200 000 kilomètres de route bakoki kotonga autoroute na oba yibi yango ngana peso kaka peuple paso la nabiso ebake na mbongo ba yibi bakotonga 200 km ya autoroute na 400 millions to bakoki ko somba 16 drones Ankishi ya sikapo na guerre to bakoki ko former 20 bataillons o eza na 100 000 commandos tala mbongo sikeke siko mais bitumbezo si siko bandeko na biso papa ko beta masola bitumba wana te bitumbezo ela yo bitumba wana ndenge eza wana eza cop na bango bakolinga guerre esila te po eza cop eloko mpe moye donc nalobi ata bino moko siko bato yango bayibi baza na bango wana mpe bokanga bango mais siko ntango tolobaka eza cop na bino peut-être toyeba bokoka na biso okokanga nde biso bakongolais service à renseignement bokanga miyibi oyo bokanga bango mais parce que caméra sala batika ya zoni na pouvoir mais bango bakoyiba lisusu. Pourquoi pas bamata maman oyo batie premier ministre magaza ndeko nanga mokongo nde baoloba mais muyibi aza mutu oyo
bakozongisa ye a travailler lisu na mboka te soki moto ayibi fo okanga ye kotia parce que boye tokotongaka mokolo nini tokobandaka batravaux mokolo nini papa Kinshasa lelo so tokiti na aéroport le plus salité na mokili mobimba eza nzili okende genre aéroport wana eza na nzili fo batiango ata na matadi oui omona matadi nde biso tokenda badédouanement oleko ozwaka avion kitaka so nzili tokiti mbamona matadi kuna parce que nzela matadi kini elie bana poto ebele na accident mais nzela eza moko et puis nzela nde ezokotisa mbongo babarrage epai banini do ata projet kotonga eza te ata projet nani eza te Kinshasa bato bakomi ebele organe l'État soki bazalaki sérieux bambongo lobi bakotonga bavile côté mosusu bakomo déplacer bato bozotwa nimpoto ezalaka batongi côté moko batongi boke na bato bana bandako bosali valeur na ndako na mo pesi bango ndambo bo déplacer bato banzela etikali bofungoli Kinshasa banini donc il faut to travailler Kinshasa eza mutakala papa Kinshasa eza mutakala soki tolobi to concentrer gouvernement et concentrer na matadi na Kinshasa oyebi ke mboke kobonga so ba concentrer na matadi na Kinshasa po matadi déjà mbongo na ekotsa na douane et kotonga déjà banzela wana banini et kozwa pita ebele te Dubai batongi na combien de temps kala Dubai na moins ya 20 ans bakomi na ville moko ya mystique siko bino siko banda président wa lekaki ça fait 6 mois yango siko yo yebisanga okosalaka mokolo nini ozotambolaka ozwi ba richesse de so Congo pesi pa ba français donc biso ne toza bo so tozwi diamant na simanda on a biso ekomi ya ba français est-ce que toza wapi tokomi wapi merci mingi toza wapi tokomi wapi opimeke na moment oyo M23 na vitesse bauti ko boto la ville asuka ndio tosa na mission ville Rubaya eza ville minier na moment nazo pesa information Rwanda akomi ko yebisa ba creuser ba minier ba timola mabulu soko yoko teka manganèse baza ko teka 1 kilo na $80 Rwanda akomi ko zongo na $50 mbamo bazongo na Rubaya ekembala mo Rwanda na moment oyo insécurité na Goma ba bombe betami na Goma batu bakufi pona yo Félix Tshisekedi aza complice Félix Tshisekedi to ganga ta ko ganga tozo yeba susté président la qui faiblessité na ye escarmouche président a voyagé qui était na France à relaxer kaza faible Rwanda ngaza kana poso ko banga vous comprenez yango mona vinde toza boye kolobaka secret na yo ya faiblessité na yo et pas ya batuté pour ba profiter na occasion ba attaquer j'espère le même jour ba sala ki Diona ma le même jour batakaki pe bakone otaka po bayebi déjà que moto yo aobanga azaboye azanani papa makambo to lo baso na pour ça contredire biso to lingi boleka boloba te to na pour ça to sa nini pour réaction ezala biso ba congolais parce que ni to zaboye biso nyonso to wana sima na yo Félix Tshisekedi Antoine to za vraiment na sima na yo nde président na biso sepelisa biso lakisa biso koza faible te lakisa biso ke Kagame aze eloko te lakisa biso yango lakisa biso ke Congo toze eloko makasi banda kozwa ba décision na mboka ti libanda parce que batu oyo demain okema na satana mobutu mtu alobaka soki na kosine bakoro ata na diable na mona pona pe na osala ngo mais yo ke signer accord na diable oyo azolinga baboma yo balia yo baleka yo to pour ça na yo eloko wana osali na France olinga kosala ngo te toyebi te soki toza na avantage soki toza na nani parce que na retour biso tokozwa nini est-ce que bafrançais baotonga baauto-route na Congo baopesa bapani misala lokuta courant ya pamba courant tovela toke musika te na Burkina Faso babengani bango basala depuis 1960 bato nyonso babengani na France bao babengani na Mali banini bango nyonso basopani wapi na Congo na minute nde toza boye donc biso totikali baprisonnier ya lelo na lobi te parce que soko lobi ke balobi toute richesse minérale donc nyonso eza na contrôle na bango sikotala mambo baosala bosali yango na leo na moi na butu batake bazotake baopusana mais oui que depuis batake biso ka Jean-Pierre Bemba Félix bazopesa kaka communauté internationale bino mo bomoni communauté internationale la biso ba bolex na ba bullshit ya ba communauté internationale te bolimbisa pona langage batu wana nde bango bazobomaka
babomi biso combien mais tokokunda bato combien de fois tokobanda kolelaka combien de fois biso ka babomaka biso epuis tolelaka kaka na mwa petit pays moko moke toboyi te baza na nsima na bango mais sikoyo ekomi trop c'est trop mais ofi ayemba nzembo oyo ke moto bongo na mboka mwana akufa ye banda kolela te eme elekaki bato bakomaki nini kobaye neti na basnapchat oyo kote na bajamaïcain bazoloba afrique congo mais sikoyo bapoliticien na biso toza trahir na bapoliticien soki tolobi totelema bino ka botinda bato botelema te bosala babasali ezali donc boyebi yango tozoloba mambo ya guerre oyo bango nde bayebi guerre na bango baosala tozalaka na guerre te parce que bato baosala baguerre baza na parlement mikonzi bakonzi na biso bo kamera aza na M23 te tosola yango wana kamera akenda kuna te M23 ve wana baete aza na M23 te bazali ve oyo mosusu wana ye sikoyo soki tiko tokenda ba honorable combien bana nani sikoyo bozozoba banani bozozoba biso to bozoba bino moko tokombetaka masolo ya guerre boye te po guerre wana soki tolingi tosilisa yango lelo tokosilisa yango mais soki tolingi tosilisa yango te ekozalaka boye parce que eza na bato mo baoprofite biso mabe ezali bainnocent nde bazokufa est ce que mpo na yo ozomona Félix Tshisekedi soki mandane esili akosisa guerre to akosisa te ndenge tozokende deja 6 mois yango oyo 6 mois yango oyo kolia bato ekomi mobulu loso ezomonana te mais quelque part mpe biso mpe bacongolais il y a trop de fainéants au comprendre quelque part parce que biso nde toza boye na poto toza na mposa koyede gouvernement congolais balongola bato na balabala mais sikoyo basala mwa circuit na bango au comprendre basala mwa circuit na bango moye bakotisa yo eza te orke nde lelo président lobaki aza na force aforme bamillionnaire okozwa mbongo opesi mutu mais soki mutu wana ayebi eloko akosala na mbongo te akoma kotonga ndako marga lobaki aforme pe te akoforme te mpo na nini parce que bango mona baza soife d'argent koleka biso oyebi ke na Burkina Faso mpona biso ke kuna balobi ke lokola tozobundisa bamindele il faut tolonga nzala parce que soki tolongi nzala te ntango bango babloke biloko eyaka te peuple akokende kota mindele oyebi ke na Burkina Faso bango bakomi produit bablé bamaïs biloko tu bakomi premier producteur asombi batracteur apesi baagriculteur bato bana mposa bilanga apesi bango bacrédit basala bilanga mpo bango mo ifo bamilesa mpo balonga bitumba mboka eprokesaka bongo biso lelo na kati ya Congo indien mbongo na biso bacongolais topesa yango baindien donc nyonso totikeli baindien mpe baindien lokaka mapa indien azosumela mapa azolisa bakinois indien azosumela donc nde toza boye kodamela biso na fufu apamba tokokoproduire te donc bato baosala bilanga individuel aide eza te mpo nga naza parmi moko na bango ozolanda ngai donc bapapier ekotaka eza lelo lobi kuna lobi kuna donc nde toza boye sikoyo na bato bakendaka na lufu tala kongo toza na baproblème ebele toza na badon eloko toza na biso leadership yango tosenga na ya na biso Félix papa kozala président Congo te ezala leader ya bacongolais longwa pardon tika na sisa tika na sisa wana vie na biso bimisa nyonso donc kozala président na biso bacongolais te ezala leader na biso leadership telema mpona bakoko oyo parce que ntango yo kosola na Macron awa yo lobi na français bato bateka ndunda bayoki yo te bato basala bilanga bayoki yo te soko outi trip oyo eloko tosenga yo solola na peuple solola na bakoko solola na bato bana cimetière expliquer bango bien to comprendre parce que jusqu'à présent faut convaincre biso eloko yo sali eza na avantage na biso to na désavantage na biso bato oza na bango tout en tour bango babomisisa yo bango nde bakosala yo réussir te bamakambo na bino ya constitution ozoya nango soko olandi bato wana yo nde tozotala mpo yo nde toza président ozodépendre bango zala chef zala bamobutu nde bazalaki zala lokola ata petit na biso Kabila ndenge azalaki donc fo ozala vraiment longolaki gentillesse longolaki bonzambe travaille mpo na peuple na yo bato bakoma kolia bien banzela ezala bato bakoma kosumba bien basukolaka bien surtout courant ozongdo sala soko osali tokokumisa yo soko osali mabe tokoya koloba kaka boye masolo yango epi koloba na biso tokosukisa yango ate tokoya na Kinshasa soki bokoboma biso tokozala bavictime bokoboma mpo soko tosololi mabe tokoya toexplike yo nde makambo yango wana donc oza mbiya na biso pardon na bolingo ya Nzambe bapoliticien bana parlement toyebi bango te toyebi kaka yo bato ya parlement na bino toyebi bango te toyebi kaka yo
zwa ba décision oyo ekozala clé pour avantage ya bato bakoya na bato baza a vivant siko. Merci mingi bato baza vivant to komi ko chiter mais qui na retourne question moko to moni président en France bato bazo wela maputa ba papa mikolo bana poto bazo wela super wax oya ba 60 €, ba 60 livres et ça là qui on ndenge ni ponga na oki malil muta poto welela nabi liputa omoni ki jale liste oyo to komi na ngo ya lelo papa wana eza niveau ki jale liste do boyo ki sibiso ba diaspora et puis tango président zo solola na bino est-ce que botuni président avantage nini biso ba diaspora toza nango asaleli biso nini avantage nini est-ce que douane kiti est-ce que ye président go passe que toi nisa kwa biloko ya mike go passe eza biloko ya mike papa eloko ya makasi eza awa président oza na projet ya kozwila biso babato mpo bamillion otangi wana bakosomba ata 10 bato okomprendre bokozwa bato na lise biso le seul pays na monde oyo tozofuta cher mpo conteneur ekende toza le seul pays tozofuta cher na kodédouane toza le seul pays oyo tozokufa ebele na nzela okende matya dikimba tina biso do biso bana poto eloko tozosenga nanu na yo président bana poto lobela na bana poto baweli bana poto wana baza bana poto bajalelo baza bana poto bayokisa Congo soni baza bana poto oyo bakobomisisa yo président baza bana poto bakotika na biso vérité te bazolinga yo ofele oganye te okende yo soko okwei biso mpe tokwei parce que nde toza boye toumeli na poto neti babiso musicien plus entrepreneur do biloko kolianga na fabrikaka comprendre do soki bakosala bilanga soki mpo nga na kokende soki nakesa business na Congo te mpo na kokoka te okosala compétition na baindien te okosala compétition na bapakistanais te toza na posa gouvernement congolais soki azwi biso en charge bapesi nga ndako na salaire na ngai badirecteur ezali na nani donc nakopesa bango bata na nani tokosala bilanga industrie moye topesa baprojet awa eza te il faut bazwanga tokolakisa bango donc azoloba bien ke akosala bilanga industrie non bilanga industrie mec ozoloba bien omona bilanga ndenge ezalaka soki toloni manioko manioko eza na 2 compagnie makasa oyo eza likolo oyo ozomona likolo awa pondo eza compagnie mosusu et compagnie oyo ekotraite manioko eza compagnie mosusu donc nga soki leta eye epa na nga basololi na nga toyokana bango bien na bilanga tokocréata plus de 300 400 compagnies différents donc lokola Congo eza na nzala tokotala biloko nini Congo bazozanga kolia nde yango tokoproduire ebele soki ekomi ebele tokoma ozwa biloko yango tokoboteka yango libanda donc chaque représentant na chaque pays tokozali na monde akozala automatique millionnaire parce que biloko na biso nga nayebi package nini tokosala mpo na erate te mais nga nakosala na mbongo na nga te mpo esimba te nakocompete egengsi balibanie te na banani te papa baendie mpe biloko bazosala bilanga te eza importé mpe eza qualité ya mabe eza qualité ya koboma bacongolais parce que na Congo nga nakotaki na bazandu nakoti na bamarché nakoti na bamagasin biloko oyo baoteka kuna na Congo soki ozolia biloko oyo eza produit na balibanien okovivre 52 ans soki oleki 52 ans seke nzambe amakasi merci mingi nzambe amakasi nangi nabakisaka mpona bilanga président Ibrahim Traoré alobi atambolaki kovisite bavillage akuti bamama bazoteka manga ntango akuti bamama bateka manga alobi asombi manga ti bamama soko bamanga oyo soki boteki etekami te bosaka nango nini bamama balobi ke soki etekami te tosaka nini tobwakaka yango oyebi ke mbala moko alobi ifo tokomande usine efabrikaka bajus yango nakoti na makambo alobi ke okosala bilanga industrie usine esalaka bajus eza nango $100 000 à pamba babi no $100 000 usine esalaka bajus soki osomi yango na $100 000 minimum okozwa 80 personnes olongoli bango na nani soki osala 24 sur 24 soki courant ezali okolongola 80 personnes na balabala ocomprendre 80 personnes solaki bamakambo wana nde donc ngai nakofabrike badamage ebele nakosala bapotopoto banani biloko ebele oyo nakoloba te napesi yoka indice moko donc soki na kata na matière ya bilanga matiti oyo ya likolo eza compagnie parce que na kati ya bilanga moto azotraite matiti ya likolo na moto azotraite matiti ya se fo bazala compagnie mibale différent otie bango na compétitionoyebi kekoza pe 3 compagnie parce que nzete wana il faut kote mosusu bakataka banzete wana mpona kobongisa kolona yango lisusu
eza sous compagnie mosusu normalement ezo dépendre kaka na ba moyen vous comprendre ezo dépendre kaka na ba parce que soki lelo oyo bapesi ngai fond te naza na mabela kolona te seke na okende kosomba na bima commissionnaire donc biso baesprit oyo toza nango donc nga nakokende na Dubai pe pesanga na kanda Kongola ke na Dubai kosomba biloko fo Dubai nde ya kosomba epa na biso fo Chinois uta na Chine koya kosomba oyebi na peso information moko oyebi ke Congo akomi ko importer ndakala na Dubai Congo akomi ko importer ndakala na Dubai manzambi petit na nga uti koya na basaka ya ndakala na kamwe ndakalo vie pétrole na Kinshasa auti nango Dubai tala na donc sikoyo asomi on nenga Dubai tasomi ndakala on ndakala biso tonto kola tobi ke biso moto produisa ndakala mais ndakala comme auta Dubai comment yo ko ba bêtise siko omoni siko problème pe to wana ngo biso mo ba donc biso ba congolais to vendre Congo na banenge tu to minéré to pesi pa ba Rwanda économie mboka to pesi na ba indien ba pakistanais banani boye électronique to pesi ba chinois nyonso to kabi toza même incapable de la permis de conduire et là on moko o ezali to pesa ngo mwana oyo to bala petit o to bala indien comme on est bon siko toko taka nanga pena tuno abedashu nanga tuno abedashu to sisi oya bato maputa problème mo sikoyo il faut na tuno bana basi ba congolais ba leli na réseaux sociaux na TikTok abedashu service on wepona nini abedashu bali moza mokala bango biso automatisé ba millions obi ka ngai na atwa na talika Kongola maele était poani bobino bakatsaka obala nani hein papa ya bino biso to sala shop yebi ke ngata na sala shop ba pesanga 3 mois na 2012 lelo toza 40e na mona batu ya Kabila sera Kabila baya to pesa bato belé ba idée awa vous comprendre bato ya sera Kabila banosa mingi madesu to pesa bango ba maele ba bato belé basala ba bilanga na Congo bazo ba idée koto mikolo idée to pesa sute to teka susute toza na posa boyo pikolanga awa to sololi contrat na sali donc ngana na posa na sala na posa na besoin na sala bilanga performance 10 hectares na ngana nani mais na posa na sali sa congolais to longola batu na balabala bato longola sala bilanga industrie te na sala bilanga te l'État sala bilanga ngai nde omoni nga yo mayele no chamba ngai na mutu oyo mona shop na nga sokoti na produit otaba baka opi make people veut dire opi sala ka banzembo te nga na fabrikaka na biloko ya kolia biloko mosusu bo tokoyaka te poani bakongolais bakima na shop na biso congolais asala promotion mabe koleka biso tokoyaka te parce que biloko mosusu totekaka kuna tofabrikaka yango biso ok merci meki tokomoshite tokota wana eza important te tobeta na solo ya vie ya bato tokoyaka te mpona nini parce que omoni ntango ozoteka biloko yango napesa explication bokopesa motu mbongo asomba biloko bana oteka aza commissionnaire mais soki ozoproduire biloko yo moko oza na droit ya kocontrôler marché exemple ezali place bateka basoso soki yoka kosomba bakomatisela yo prix mais soki bato baseka basoso bana posa bazwa mpe pondu na manioko epai na yo to eloko moko boye yo kobalanse bango prix okobalanse bango prix soso oyo nakozwa to bango bamatisi yo mpo matisi to yo kozwa soso epai na bango bosala échange bango bazoteka yango cher yo ozwi na okitisi no prix bamayele wana toza nango efanda banda 2012 ti lelo bakongolais bakima ça fait 5 ans congolais aka na shop na nga te surtout bango bazala na croden basala bapromotion mabe nakanga te mpona nini mpona naza vraiment naza di domaine na mutu nayebi oyo naosala do ndenge mona mama Congo do soki nga na posa bapesanga mbongo te na posa namona mabele na bapareil na bazofuta nga salaire na nga na retravailler na merci vous comprenez merci na yoki yo en tout cas tokomi koshite koshite sikoyo te mambo beza ya bele yango na tuni mpo ngai bakestion nayaki nango mposa na tuno mpo na nga bakestion nayaki na tuno soki eza na question oyo nga na tuni yo te oyo ozalaki na poso oloba micro yango wana te olingi okotala zongisanga na epai ya soki abeda nalobi kaka beda shu bana basi baleli bakolela ebele yokanisi nga na kamwe na batiktok mikolo oyo actualité ya tiktok eza ya abeda shu kutu ya makambo bato bakufi na goma ya babome bango bakipe teka abeda shu abali bango te mais c'est libanien aobala ndeko ne eza normal économie ya Congo biso nde topesaka bango biso tozwa bango bafrère bango bazwa biso bafrère te bato bakendaka na Dubai po bakendaka na Chine bakendaka na bayebi nde batrita bango kuna biso nde tokaba mboka facilement tozopesa congolais na bula yango ntina poto awa alingi osomba biloko epa ndeko ne congolais te congolais azwi indien
abzi komba ba kongola bambi azosomba biloko epana ye. Donc toza na problème ya mentalité ya colonisation. Le président Katazo Bebisa na bandeko mosusu yo toza boye bana babuli ya bato ba M23. Siko question ni na tunyo to ko ikoloba poto clôturer parce que na tunyo nyonso musique politique sociale o na tunyo te oza na message moko loba. Te social ezali ke ba politicien bazala na mawa ya peuple. Bato lokola Vital Kamerhe banda kolia kala. Koyiba toyebi ke bayi ba monta obiso toyebi ka yiba o toyebi bo basala na kuko to monate. Bo zala vraiment na mawa. Siko to kotika bino to biso pe to ba congolais. Do yango to senga na ba politicien bo banda ko sala sikoyo. Bo banda ko tonga sikoyo. Bo banda ko sala misala sikoyo. Bo banda ko fabriquer mamunyo so sikoyo. To kozela tika. Et puis ko futa batu to futa maté. Donc tozo nyokwa mana Congo to komi lokola bato to mimi parce que makambo ya guerre to bana ko beta rango te parce que to yebi ennemi na biso to yebi eloko bana ngo posa nani awa sikoyo bato basali protéger ceux qui na nani Arsenal ngana okeni so ba protection te pour il faut kende les 11 photos à la fin atata okei zela kasina expliquer atata okei ceux qui ont obito telemisa bato na Kinshasa après ba otina bato basani Barwande basala na ngo ne ba attaquer biso bakimaka pe bazonga. Président yego na zubiloko richesse mboka pe sengo na ba français te. Merci mingi opi mec na asire na kolobela pe marche ezali le 11 oyo opi rappeler le 11 avril bana Londres toza la liboso biso tu na Arsenal ngamo aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo na kozala wana elongo na Joseph Mbele Joseph akozala, Job akozala, napena oya na ozala. Pe akozala. Pona lelo na asi bolandi émission na asi bosepeli, botsa ba commentaire biso to boya ba commentaire te, biso to suite ba commentaire off te. Na sala ka émission ba bengi dépêche, on appelle ça ba information à temps réel, mais o eza dépêche te, o ezali question time. Émission na maka invité, o to sala analyse ya makambu ya mboka na biso. Lelo to zaki na opi mec triple leader. Musicien, entrepreneur, animateur, chanteur. Yepe ba image ne ba longoli na ba golo ye paso lela na. Ngai ba longoli te ponga na chaki biloko wana te. Ngai na chaki biloko wana te parce que maso ba longoli na komema ba na côte. Na komema ba na côte. Ba golo na côte. Na komema ba na côte États-Unis parce que ya YouTube ça en États-Unis. Alors, bon sanaté opi meka zali. Ma richesse ba memi na France au lobeli yango te. Bon, wana déjà yo so lobeli yango. Yo pe fo lobeli yango. Papa, soko moni diamant na simanda ko na bino fo benga ba français. Tenga na ko benga bango te, ba ko zwate. Ba yakanga yo na ndako. Merci mingi na si bolandi bo sepeli bo s'abonner na page na biso, bo s'abonner massivement parce que tozo na émission belé na utaki Belgique ko sala kabaidi wa kabaidi mutu oyo asala impère. Alobi histoire ya Mobutu. Alobeli pe président Félix Tshisekedi ba erreur na ye. Alobeli pe ndenge nini ba ko bongisa ville ya Kinshasa po yazaki gouverner apesi gouverner ba conseil boza la branche so s'abonner te makamba bien so ya to sala ka pe ba direct en direct à Kinshasa boza la toujours branché pour na relater ba direct na biso te pour na lelo biso na bino to suki na suki sa toujours na losambo nzambe tata sunga Congo nzambe tata kamba Congo pesa biso makasi biso peuple so ba konzi ba kokite biso ne peuple to sengi makasi na nzambe pour na ko libérer mboka na biso. Congo, Congo, Baseleki. Congo, Congo, Baseleki. Peuple azali kolela, Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi, Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage maya mikoba peuple azali kolela. Aimez, partagez et abonnez-vous.